Zawadi, 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 vaseline. Na bengi yo combien de fois zawadi? Zawadi somo bande kunanga eza ya kobeba. Balobi na minito yo makambo eza somo, na minito yo makambo eza pinza ya koinda. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonnés, salut, cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo tomemeli bino zawadi affaire kandenge boomona affaire maboti tomemeli bino zawadi bande konanga makambo eza soki Étoile Inès TV akotisi video ya sika seki ya koloba eza soki boomona video te seki ya koloba eza nango te dans na minute oyo bolinga te ya koloba eza bande konanga na kote ya ndeko na biso zawadi na côté surtout ya pasteur Nabiso, pasteur Mike Kalambai. La famille comme d'habitude, avant tokota na mwa makambo Nabiso ya lelo et kozala bien to ya ko sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokoso makasi. Bande konanga ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Inès TV zala na yo ya sala nini ya kovanda. Soki oza ya kotelema, soki oza ya kolala, en tout cas nosenga na yo so penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge tosalaka et dépendra kaka na heure oyo okolanda Étoile Inès TV. Soki omoni ke eza tongo kota penza lia na yo kanenge ezalaka petit déjeuner na yo. Soki omoni ke eza pokwa na système toujours ya tokos kota na yo lia souper na yo. Mais soki omoni ke eza midi lia repas na yo préféré bande konanga na système moko ya kitoko mingi makasi. Et du coup, tu es comme na ndeko na biso tolobaka bongo na kombo ya zawadi. Zawadi aye kobota mapasa. Ba nungu kanenge tambulaka esi ebandi deja kala. Ba makambo kanenge bimaka esi ebimi kala. Ebele ya batu bazomituna. Bana wana baza bana ya pasteur Mike Kalambai to bana mobali ya zawadi. Eza mutuna bande kunanga batu bazoluba. Kandenge balubaka, kandenge batu nyonso to batunaka. Yango Étoile Inès TV amemeli bino lisolo oyo. To betango ensemble to solola. To yeba ko découvrir surtout ba vérité sur makambo yo. La famille, Bible Zoloba et mon père et mon peuple plutôt périt par manque de faute de connaissances. Yango Étoile Inès TV ayaka toujours naba information en vrac. Information à biso yali boso penza en vrac eza na cadre ya maboke. Ayaka ni tokota ka déjà na cadre ya maboke. Ye moko mama na biso mwasi moko douceur. Dina na la douce azo sala kandenge ezalaka recrutement na ye aza na posa ya batu bakota na groupe na ye ya DDTV DDTV aza na besoin ya batu bakota sikoyo aye ko lancer appel na ye na balandi nyonso to na batu o nyonso balingaka pe ko sala makambo maboke batu o nyonso to basepelaka pe na makambo ya théâtre soki osepelaka nango
opportunité yango wana et surtout opportunité oyo eza lancé pour na batu oyo baza na poto, hein, les gens qui sont en Europe, en Belgique. Donc opportunité oyo eza penza na bino pour na bino. Soki ozala besoin na ba renseignement ebele kotaka na page ya Tina na la douce bomona affiche na ye tina numéro ya téléphone eza wana okota kaka bosololi bakoyebisa yo nini ya kosala pour que o adhérer groupe na bango na système moko ya kitoko. De l'autre côté, la famille Good News na famille Libota après ba bilan kandenge zalaka après ko sala makambo nyonso ba calcul ya nyonso ba ye ko découvrir que non Poutine de l'écriture, balobi yeso ki akomi akoma anaye kaka. Poutine de l'écriture na année ya 2023 a totalisé 31 films. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein. Mayele na mayele. Et sur ba film wana nyonso bandeko nanga ezaka ba film moko Taros eloba taye moko Petit Fali Taros. Donc ba film nyonso ezaki ka kitoko wapi. Mutu oya bimi e deuxième eza Mimi Kabea asala 18 films, hein, na chaîne ya YouTube. Bandeko nanga, les goûts de ça, ce sont des femmes à précieux et pourquoi pas des femmes à encourager kandenge zalaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Grand merci na balandi nyonso étoile Nines TV ba onyoso bazwaka tana bango pona olandaka biso ba onyoso bazwaka pinza tana bango kandenge zalaka pona ko pesaka biso ba remarque na bango ba suggestion na bango. En tout cas grand merci na bino nyonso, hein, ya koloba penza eza nango ebele te mais tolobi na biso ka merci na système moko kaka ya tokoso makasi. Bandeko nanga tokota sikoyo na makambo na biso ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Zawadi. Kandenge na bando loba ebele elobami na kombo ya Zawadi. Après ko bota na ye ebele bakomi komituna siko ba mapasa oya boti eza bana pasteur Mike Kalambai to eza bana ya mobali na ye. Hein? Wana eza mituna kandenge batu nyonso batunaka batu nyonso bazalaka na posa ya koyeba kandenge mutu nyonso to tunaka batu pe bakomi curieux balingi bayeba kandenge ezalaka. Avant tokota kuna bandeko nanga, comme d'habitude tosalaka analyse biso nyonso, parce que déjà bato bazo pointer que non bana wana bakoki kozala ya pasteur Mike Kalambai bakoki kozala mobali na ye bakoki donc ba ke mituna wana eza mwa ebele eza moi 100% kane tokoki koloba. Alors selon bino la famille après makambo nyonso elekaki, si je ne me trompe pas makambo oya Zawadi elekaki c'était l'année passée dans la 2022 ezalaki na fin année, hein, fin année si je ne me trompe pas, fin année pinza il y a 2022 koti kozala ba novembre pinza nde ba makambo wana ya Zawadi bimaki. Et après 4 mois eyaki kosala keno Zawadi alansaki keno zemi na ye wana selon ye zemi ya pasteur Mike Kalambai elongwaki. Et après toye koyoka tango Peniel akotaki pona osenga babolimbisi epai ya batu epai aussi ya pasteur Mike Kalambai toyaki komona pe Zawadi abimaki pe lisusu akomi lisusu kofinga pasteur Mike Kalambai. Et d'ailleurs batukutu bayebaki te ke Zawadi azalaki na zemi ena koya kovanda ka boye diku toye ko découvrir que non Zawadi azalaki na zemi plutôt ayepe kobota la famille eza somo mituna eza pepa na bino selon bino ndenge bomoni la makambo. Est-ce que zemi oyo ezalaki zemi ya pasteur Mike Kalambai to ezalaki zemi ya mobali na ye? Bandeko nanga étoile Nines TV a osala pe analyse na ye kandenge salaka chaque jour. Analyse moko na système moko ya kitoko. Mais avant na kota na analyse na ngai na kolinga nanu
na pesa bambote na moi quelques personnes. Mbote na ngai liboso na pesi yango epai ya yemoko Linda Bukulu ya balinda na pesi ye bambote bisika nyonso surtout azolandaka Etoiline Ines TV. Mbote na ngai ya mibale na peti na Madame Judith Diampoviza na pesi yo bambote bisika nyonso azolandaka Etoiline Ines TV. Bambote na yo moko Madame Sidonia Siala, bambote na yo moko Madame Bijou, bambote na yo moko Mama Joséphine depuis Hollande, na pesi bino bambote, na pesi bambote na Mama Tina depuis France, Mama Myriam depuis Belgique, na pesi bambote na tonton héritier Yola depuis quelque part, bambote na nga na balandi nyonso surtout ya Etoiline Ines TV. Soki na bosani kombo na yo, salanga kasi na commentaire que non, Mama Etoiline obosani kombo nanga na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kandenge ezalaka topesa moi quelque chose moi information na système moko ya bien pona bandeko mosusu parce que tokomi komona keno ba message oyo ekomi ko se répéter ba commentaire ebele ya bato bakomi ko commenter bongo. La famille ndenge bomona ka biso neti ngai Mama Etoiline Ines TV, Mama Ba News, Mama Étoile d'État. Tant bomona kangana oya ko sala be émission na yaka awa te pona koluka mibali te. Na yaka pona koluka mibali te, je suis une femme mariée et mère des enfants. Donc boye bango. Tant bo sala ba commentaire to yebiki na communauté na biso la plupart de nos Congolais balinga ko finga batu ke no basi ya YouTube ayaka koluka mabala. Bayaka koluka mibali a poto na yaka koluka mobali a poto te. Je suis une femme mariée et heureuse dans mon mariage. Donc boye bango naza besoin mobali awate na osala nde musala kandenge mutu nyonso asalaka bino ba tonton boza na poto, bino ba tonton boza na kin. En tout cas toye bakakeno eza mutu nyonso tu ayaka sur les réseaux sociaux pour na koluka mibali te. Babiso awa toza na biso ba femme mariée, toza basi ya mabala yango bomona ta émission na biso tozalaka na tawana te ya koya ko finga ka batu, tozalaka na tawana te ya osala bisala sala parce que toyebi place na biso, toyebi ba limite na biso en tant que basi ya mabala. Bandeko nanga kandenge to bando loba makambo ya sœur na biso, sœur Zawadi. Banungu ezobima keno peut-être Zemi wana izaki ya pasteur Mike Kalambai, peut-être bana wana baza bana Mike Kalambai. Nos salutations d'abord ya inaye moko pasteur Mike Kalambai. Ceux qui na ba pasteur o baza combattu na Congo na biso, ceux qui na ba pasteur o baza totalement et encore humilié na Congo na biso. Pasteur Mike Kalambai aza parmi ba pasteur wana, aza penza parmi ba pasteur wana. Et surtout eloko ya kitoko o esepelisaka mingi na côté ya pasteur Mike Kalambai ezaka keno aza pasteur moko a garda silence na ye azalaka na ta wana teke ya kosala ba jeton de to monaka ba pasteur mosusu soki makambo bimi bongo o monaka na ba statut na bango ba bimisika jeton moko boye. Mais c'est pas le cas avec notre pasteur Mike Kalambai. Ye a répondra kate a continuera toujours et encore na musala na ye kandenge ezalaka. Bandeko nanga koloba keno bana oyo peut-être baza bana pasteur Mike Kalambai comme d'autres personnes l'affirment d'ailleurs que non baza bana ya pasteur Mike Kalambai la famille ata bino moko. Makambo ya Zawadi kandenge na lobaki Vaseline wana makambo na ye wana ya Vaseline ebimaki na poisa ezalaki na novembre 2022. Novembre 2022 soki tozongi lelo Zawadi ekobota na 2024 janvier 2024 ata soki relation kandenge alobaki keno azalaki na relation na pasteur Mike Kalambai la famille. Mais tant que makambo ebimaki wana bazalaki lisusu te. Mais soki tosali ba calcul ti lelo normalement il fallait qu'il peut-être abota na 2023 na ba septembre nde alingaki abota ba septembre nde alingaki abota fin août nde alingaki abota
et puis elo mosusu ya kolobaka keno Zawadi aza mwasi moko ya lokuta mwasi moko alingaki kwaka kosambwisa pasteur Mike Kalambai kolobango ka bongo Zawadi oyo Zawadi alingaki asambwisa pasteur Mike Kalambai Zawadi alingaki nde nini carrière ya pasteur Mike Kalambai ekufa Zawadi oyo abimisaki ba makambo na ye na novembre 2022 toye kokota na 2023 après 4 mois aye alobike no azalaki na zemi wana ya pasteur Mike Kalambai ya 4 mois zemi wana elongwe bande konanga tokota nanu soki réellement azalaki na zemi ya novembre décembre janvier février nzebe eye kolongwa na mars suko mars wana nde ayaki kozwa parce que selon ba explication na ye mobali na ye fallait asenga mobali na ye babolimbisi ezwaki mwa temps pour que bazongela relation na bango na mobali na ye ceci cela donc ezali mwa makambo mosusu ebele et du coup lelo toya komona Zawadi abota donc ama connaissance to na ko comprendre na ngai la famille ka ndenge tokotaka soki totali ka to examiner ba makambo nyonso to sala na luz sur ça soki totali tolandeli bien donc zemi ya 4 mois wana o Zawadi bando loba wana ezalaki ya lokuta akoselaki pasteur Mike Kalambai azaki na zemi pasteur Mike Kalambai ten parce que soki tosali penza ba calcul ka ndenge tokendaka ba calcul la famille zemi elongwe parce que toyebi ke na ba hôpital nyonso ezala ya Congo ezala ya poto Zawadi azalaka kutu na poto soki zemi elongwe pa ya mwasi eza na baka mosusu bapesaka mwasi 3 mois ya repos eza na baka mosusu bapesaka mwasi 6 mois ya repos eza na baka mosusu bapesaka mwasi année moko ya repos. Imaginez la famille si réellement ka ndenge Zawadi azoloba ke non ndenge alobaki ke zemi na ye elongwaki après 4 mois la famille siko ba repos wana donc Zawadi azalaki na ye na zemi te azalaki nde na posa azwa zemi ya pasteur Mike Kalambai yango donc ezalaki posa na ye yango nalobaki na bemission na nga mosusu ya Zawadi ke non Zawadi penza ayaki na mission ya koya ko détruire pasteur Mike Kalambai ayaki penza na mission ya makasi mais comme Nzambe atikali ka Nzambe azaka Nzambe na bolingo na ye yango esalaka ke ole a détruire pasteur Mike Kalambai ayeki ko détruire réputation na ye moko ayeki ko détruire yango penza ye moko réputation yango na ye a détruire ye moko na maboko na ye mibale bandeko nanga bino booloba ke no mwana oyo mwana Zawadi aza mwana pasteur Mike Kalambai bandeko nanga eza ta na coïncidence moko te oyo elakisi ke no mwasi oyo azalaki na zemi ya pasteur Mike Kalambai eza ta na signe moko te ezolakisa ke mwasi oyo azalaki na zemi ya pasteur Mike Kalambai voire même ata ba makambo na ye wana Vaseline ka ndenge nayebisaki bato ezalaki baku na ye moko batu mosusu la famille balingaka aza na besoin ya koyebana sikoyo mpona ye mpona koyebana batu baya koyeba ye batu mosusu bazelaka te temps ya Nzambe ka ndenge tomonaka batu mosusu azela na ye temps ya Nzambe ke non soki Nzambe alobaki ke un jour na ozala star ya Congo na biso na ozala nanga star mais batu mosusu bapreferaka na bango bakendaka mbangu bamikotisaka mbangu non parce que nga pe naza na besoin ya kozala na visibilité sikoyo ya Zawadi pe azalaki na posa bongo ka ndenge toyebi ba sœur Deborah Lukalu toyebi ba sœur Osini Kaiba toyebi ba mama Sandra Mbuyi Zawadi pe azalaki pe na ba ambition ya bongo alingaki je m'excuse vu wana ya mbangu ye pe bayeba ye mokili pe elobela kombo na ye mokili pe elobela ye yango ezalaki penza posa ya Zawadi alingaki bongo mingi penza makasi sikoyo ole ozela ta na yo osambela na yo ozela Nzambe ye moko asala oya osala na vi na yo mais ye penza ba pressé na ye alobi ka ke no ifoka na kota
na banda bala moko siko na obanda na nani mutu oya yebani mutu oyo azalaka na visibilité mutu oyo penza basentiraka mutu oyo bayokaka mingi eza nani nakotaka epa ya pasteur Mike Kalambai parce que soki nakoti na pasteur mosusu soki nakoti na frère mosusu et osimba te c'est ainsi que akotaki et puis c'est dommage na mibali mosusu eza na mibali na monjo oyo bandeko nanga e osala na soni na pasi komona mobali ya Zawadi mobali mobimba otika mwasi na yo aya kosambwa na ba réseaux sociaux wana nyonso kaka lokumu wana nyonso kaka na kistar wana nyonso kaka po na visibilité olo konseyaka mwasi na yo ke non oyembelaka deja nzambe zela tango ya nzambe kasoki ngonga na ye koki okomata mais mibali misusu azata kuna te atiki mwasi na ye kosela pasteur abatu makambo kosela ye parce que depuis kala toyebaki Zawadi ote nga kutu na histoire abatu o bayembaka kombo Zawadi na bando yoka ko sentir ngo ata wapi ata soki to sala ba recherche na biso kande to salaka na bando yoka nanga kombo Zawadi te le jour o na ye ko yoka makambo Zawadi na ye ko yoka kombo na ye na komi pe ko landa banzembo na ye donc à partir ka ba makambo pasteur Mike Kalambai nde tango to yaki ko yoka Zawadi ke Zawadi pe existaka Zawadi pe azalaka Zawadi pe mena kala wana toyeba na biso Zawadi te donc banda o se forcer na ye kaka akota na vie ya pasteur Mike Kalambai akota kaka kandenga boti boyi Zawadi aza mutu moko alingi visibilité na niveau moko pas possible kandenga boti boye ali atindi ba photo batu nyonso bayeba te Zawadi aboti ya baluka visibilité bongo te bamakambo mosusu nalobaka toujours et encore eza bamakambo ya tosalaka ngo lelo mais toyebaka ba conséquences nango lobi te et surtout soki oza déjà parent aussi oboti bana parce que babilo mosusu peut-être ko raté pa na yo mais zui bana na yo bakomi ko vivre na ba malédiction moko boye o bayebi ata mutu na makolo te humiliation au penza Zawadi a salé la pasteur Mike Kalambai la famille en tout cas je ne sais pas wana ka nzambe parce que makam nyonso a Zawadi ezateke na okote la pasteur Mike Kalambai te mais toza la ba réaliste toza la penza ba réaliste bandeko nanga na makambo o nyonso tukobota Zawadi ezongisa biso mwa quelque part toza la penza ba réaliste mais kotala ka makambo ya Zawadi eza makambo moko abandaki ko monter yango depuis kala eza ba makambo moko na ye na mobali na ye bango nyonso mibale bayebaki donc mobali atindaki penza mwasi ke no bato bayebaka biso te biso pe to bandoliaka bambongo neti ba star et pourtant vie ezalaka nango bongo te pasteur Mike Kalambai ti akoma lelo na niveau oyo mokili mobimbe komi kolobela pasteur Mike Kalambai mais soki ovandi na ye otuni ye babitumba na ba humiliation oyo azwa pour que azala lelo oyo aza bandeko nanga eza ebele soki okota ta na vie ya Sœur Deborah Lukalu okende ka ovandisi Sœur Deborah Lukalu otuna ye ba humiliation otuna ye kolela oyo lela na vie na ye pona makambo nzambe pona kilelo lelo akomi star mobimba bandeko nanga bo sentir que vie ezalaka nango facilité ezalaka facilité mais komona batu mosusu neti ba Zawadi azana ye wana aomona kake no makambo nyonso zokende bien azana ye wana azomona kake no nakende ka kobebisa nini réputation ya pasteur Mike Kalambai pour que ngana yebana à moins que soki nzambe alalaka mais soki nzambe alalaka te osalaka msala punda ka ndenge balobaka yango bomona ata na ba musique na ye ezalaka kutu ata na valeur te ezalaka na ampleur te bato batalaka yango te batalaka yango te parce que biloko ayembaka eloba ata ndeko moko na ba commentaire ke mwasi oyo amilakisi kaka no aza ndumba na kolata na biloko azoyemba na ba danse bazobina kuna yo mutu ozoyembela nzambe yo mwasi ya libala bibina ndenge ya boyi pardon yango la famille toyaki ko partager na bino toyaki ko partager ka ndenge biso nyonso to sentir que non Zawadi aboti toyebi te bana wana
eza bana mobali na ye to eza bana mobali na ye te mais baza bana ya pasteur Mike Kalambai. Bolongola pasteur Mike Kalambai na babiloko ya salite boye s'il vous plaît bino bo tia que non bana wana bakoki kozala bana pasteur Mike Kalambai. En tout cas bolongola pasteur Mike Kalambai na babiloko wana bolongola ye s'il vous plaît la famille to respectaka basala nzambe. Ngana loba nanga toujours et encore que non musala nzambe ba kritikaka ye te. Musala nzambe ba fingaka ye pete parce que toyebaka te place nini bakotaka na nzambe. Biso ba mosusu tozalaka na biso butuka boye oke na yo na mbeto sambelika 10 minutes oke olali me basala nzambe o batelemaka na cher bayebi bitumba ezalaka na cher basala nzambe o baimpozaka batumba maboko bayebi baretombe o ebetaka bango batu wana mosusu la famille omonaka boye depuis abanda prière bobandi ensemble ceux qui 21h ya continuer ti lobi 9h azo sambela kaka suko yo olingi oya ko samwisa musala nzambe wana Bible zoloba soki moni musala nzambe akwei sambela pona ye po ke nzambe ye moko ala musaye yo kozala te ke non bando kritika ka ye yo kozala te ke non o bando finga ka ye kana to moni batu mosusu na makambo azawadi ndenge aboti ebele ya bato bazongeli pasteur Mike Kalambai pona kofinga bakomi koloba ke non bakoki kozala bana pasteur Mike Kalambai bayebi sibino ke non pasteur Mike Kalambai azaka na esprit wana ebibota bota pasteur Mike Kalambai azana esprit wana bibota bota te soki azalaki na esprit wana bibota bota la famille peut-être na minute oyo après kaka séparation ya ye na Peniel peut-être na minute oyo tolingai ka toyeba ke non pasteur Mike Kalambai atie mutuzemi pasteur Mike Kalambai asali boye atie azongi mais babiloko wana nyonso toyoki yango te pe tomona yango te. Donc pasteur Mike Kalambai aza mutu moko ya bibota bota en désordre te bana na ye kutu nyonso mibale akota bango abota bango na ndako libala après kobala mwasi na ye nde akendaki kobota aboyaki na ye bibota bota kutu atata ayebaki nzambe te na jeunesse na ye abotaki na ye te ka lelo atabino moko la famille totika pasteur Mike Kalambai kimia na système moko ya kitoko zawadi batela bana na yo kanenge etali Nest TV apesa conseil batela bana na yo batela mobali na yo mobali oya ndimi yo azo accompagner yo na babuzobo ozo sala parce que mibali penza o ba réfléchiraka jamais mobali o alingi yo akoki kotinda yo na babuzoba jamais mais batela mobali na yo to ebite soki alingi yo par intérêt to alingaka na yo yete mais bo vanda kaka tika to vanda to ebite mais batela ye kaka ndenge ezalaka batela ye. Et surtout conseil à suka ezaka ko yebisa yo kanenge to yebisaka batu nyonso zela tango nzambe soki nzambe aloba keno yo zawadi okozala mutu munene na Kongo na biso yebake o mata okita okozala na yo mutu munene mais soki nzambe aloba na ye eloko te po na vi na yo yaya tika ba makambo osala zongela musala bando sala musala bando sala musala peut-être na munanzela musala na yo wana nde ko sala keno un jour komi pe mutu wa munene ko forcer babiloko te ko ya ko sambu saka batu te parce que tango bandaki na pasteur Mike Kalambai to yebite mutu wa mibali ya kozala nani surtout ke oboti boy to yebite mobali na bandaka kotinda kende o tante soki nani kende o sambu sa soki nani to yebite donc yo moko kaka na système moko ya kitoko bande konanga histoire oyo to analyse oyo e ya kote ya biso nyonso ka ndenge ezalaka e ya kote ya biso to teyama na ndenge moko ya bien parce que ezalaka na babiloko ya bongo nde batu mosusu mwa esprit ezongaka to yebaka keno dans la vie mutu nyonso tu abengama te keno azalaka mutu ya mbongo mutu nyonso tu dans la vie abengama te keno parce que na yembaka na zala na va kitoko ngape un jour na okoma ka ba pasteur Mike Kalambai mais soki eza plan ya nzambe te ko forcer na yo te peut-être bénédiction na yo eza na makambo mususu yo mona ka koyemba na zana va kitoko na za va kitoko nzambe amoni yo kuna te donc ko forcer na yo te continue kaka soki osalaka na yo sala musala na yo ka ndenge osalaka
mais kotiatia penza te ke non parce que camarade nanga asalaki afungolaki chaîne ya YouTube nga pe na kendo fungola na ozala na abonné ebele na ozala na visibilité ebele bandeko nanga Nzambe ye moko ayebaka ndenge nini apambolaka mutu donc sala eloko te ke non parce que mutu tel asala nga pe na sala te sala eloko oyo omoni ke peut-être bénédiction de eza kuna Nzambe pe appuyer yango wana sala na yo na pete nyonso bandeko nanga ka ndenge tolobaka biloko ya kitoko eumelaka nango te wana tokomi deja na suka ya ma partage na biso ya lelo bandeko nanga ka ndenge ezalaka avant tosilisa est-ce que aussi otia déjà abonnement na yo est-ce que otia déjà j'aime na yo est-ce que otia déjà commentaire na yo est-ce que o partage déjà na 20 personnes ka ndenge tosala soki nano sali yango te Étoile Nines TV asengi yo na système moko ya tokose salela ye ka ba partage ako sepela na ye mingi makasi. Grand merci na sponsor na biso officiel qui est Jésus-Christ de Nazareth oya tikaka biso te oya zalaka toujours elongo na biso na système moko ya kitoko. Bandeko nanga tokomi na biso na suka penza. Bye bye la famille et à la prochaine.